Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Nakanisa tozalaki na bino bomoni ba image ya ndenge nini matanga ya ndeko na biso Malik Kate ba ezali ko se dérouler awa na yolo esika oyo wapi baponaki salle Fonac pona kolela ndeko na biso ko rendre ba derniers hommages na ye ti mokolo na lobi pona kokene kotika na bisika oyo ko demeurer pour de bon. Alors tozali awa Niboso ya salle Fonac na bandeko mibale ya mibali bazali baninga ya ndeko Malik bazali wana quand même bazui courage malgré pas na motema ba mais quand même ko témoigner mukie pona o etalaki bomo ya ndeko Malik na mukili oyo ndenge atiki biso na kopesa bango maluba moko na moko komeka ko se présenter et puis bakoyebisa biso bango bazaki banani pona ndeko Malik. Bonjour mon frère. Bonjour madame. Mon frère o meka ko se présenter et pas bandeko na biso ba internaute bayeba Ozanan. Nga komonanga Joël Mukenzi, naza camarade ya Manik. Toebani moi Kala, ça fait au moins plus de 19 ans on a eu Manik. Donc on a grandi ensemble avec eux, on faisait la musique ensemble et tout. Et quand j'ai appris la nouvelle de Toye Kolela na Manik. Voilà. Yo ebani na Malik kaka na cadre musical ou na cadre estudiantine. Non, déjà, moi j'étais le nez de Manik na Ninitango Totanga. Nga na Manotanga na ba grand frère nae. Il y a Zakile qui nabiso. Et à part ça, bon, tout collé ensemble quoi. C'est une famille. C'est une famille. Tout collé ensemble, tout collé à Wate. Nga na Manik, tout collé à Wate, tout collé na Mbujimai. Tu vois, tout collé na Mbujimai. Après, bon, lui il a continué avec les études, après il a comme activiste. Moi aussi j'ai continué avec mes études, Nakoma Wana. Mais sinon, c'est un gars qui on était tellement fiers de lui, quoi. Tellement fiers du monsieur qu'il est devenu dans cette société, quoi. Yango Wana, quoi. Merci beaucoup Boki ndeko nenge ameki koloba tozu ndeko mususu ndeko se présenter yo kombo na. Bonjour, ngai Ichal naza artiste musicien déjà navana na kinte navana na Lubumbashi. Du coup Manik azali master na biso ndenge Joël Aocholoba. Donc personnellement na ebié nazora batin ko discuter na politiquement parlant mamboka. Du coup j'ai senti en lui estime Moussousou Oaerozwa à travers Maramboa développement à pays. Les lots causes à la Toyebani étant jeune, Bana, raisonnement ils arrivent peut-être Moussoussou, mais à travers plus Banezoleka, plus Tozokola, je me suis rendu compte que comme Moussoussou, Tanae Awa, Tokutani une seule fois, je crois une semaine avant Koufa. On dirait Aya qui potokuta na Yasuka et puis après Tobanda reçoit na WhatsApp et tout jusqu'à ce qu'il est parti. Donc personnellement naza vraiment choqué ne balobaka. Je souhaite ma condoléance na famille na nyonso ba activiste nyonso Farouk ndeko nae azama stanabiso to souhaiter ba condoléance na ba courage belé en même temps ba étudiant tout ya unikin parce que personnellement naza muntu na bénéficier na moi ba apport nae na kati ya ba étudiant kuna tant na kenda na ba campus. Du coup voilà, donc on n'a pas beaucoup à dire sur ça, que son âme repose en paix et voilà quoi. Merci beaucoup bandeko bomoni bandeko na biso ndenge bameki ko témoigner mukie balobi na bango mingité vraiment comprenez la douleur qui vraiment proche naie bandaki ko solola na ko mure ba idée ensemble ko partager en tout cas yango penande sali ko toko mana suka ya émission na biso ya mukolo na lelo par rapport ya deuil ya ndeko na biso Malik Kate en tout cas nga na pesi bino ba gros bisous na ebi ko ezali mbala na biso ya liboso to ya suka te to mona na boye poto mona déjà mais na cadre oyo en tout cas après kolobande konamiso Rossi Mukendi kokende kotika biso. Voilà, il y a encore un autre qui est parti, vraiment c'est triste, ça fait mal. Il y a vraiment na makambo aboye vraiment na mboka bato bakoki vraiment quoi apporter en plus pour na lobby na mboka bazotika biso kaka bazo kendi. En tout cas ça fait très mal, mais bon to ça ni neza mokano nzambe ne mutu alinga ki ezala boye ye moko ayebi na makanisi na ye pe na mabongisi na ye nini oyo akanisi ko sala pona tina liwa yande ko na biso. Entre temps je salue tout le monde, je fais des gros bisous à vous tous qui êtes à l'étranger, au
bolandaka télé-réalité chez T-Banks. Na pesi bino ba gros bisous particulièrement à papa Jérémy Awenda. En tout cas, ma solo ya T-Banks mbote ba bisous mingi. Mbote na ba bébé nanga Christiana Bongania, Grâce Bongania, ba bébé nyon surtout ya famille d'entente, famille Bongania, maman chérie, maman Esther Lutonadio. En tout cas, des gros bisous à ma tante chérie Chounambane, des gros bisous à toi, ma copine chérie Bibi Choualelo na Istanbul. Un gros bisou Nayo, gros bisou na moi c'est où tu connais famille récemment à Espérance Zola. Gros bisou à toi et à ta jumelle Espoir Bokoto. Mote Nabino vraiment en tout cas des gros bisous. Je fais des gros bisous à toute la famille Bongania qui vit à l'étranger, à toute la famille d'entente qui n'est pas au pays. Ba bisou Nabino en tout cas on est ensemble Bandeko Balandi. To continuer qu'on s'abonner, to s'abonner en tout cas ba image à Webrozo sous Wapika na Bongania Media ba émission de Chamodel Abouka na Bongania Media na makasi ya Yemoro Yemei les mignons garçons so c'est donc Jonathan Bongania moi amour kitoko ya mobali moko ya bien en tout cas des gros bisous à lui, chapeau à lui pour le travail qu'il fait au sein de cette chaîne Bongania Media. Entre-temps, je vous laisse continuez à vous abonner, soyez là en tout cas on est ensemble, gros bisous et bye bye.